Matondo bandeko balandi émission Baindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo bola muka to meseni koloba ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alatina basuvatoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntondankita talantina ne songi ya nzila mfumu kusuki ya munzana mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu kozongisa baindo na esika babungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bola mukato kolikia utamwa mikolo mieto zeko zonga kaka kolakisa bino inconscience ndeze ko sala bokabwani ya ba peuple to moindo azala inférieur na baloposo mosusu lelo mikolo miuti koleka wa soko mikolo misato tutaki kozala na journée internationale ya télévision lelo soko mikolo mibale lisusu utoleka wa tomoni na betando ya loposo pembe journée internationale ya toilette to meseni koloba moindo azangi kiboye na kati na ye c'est-à-dire azena eloko te asala ya ntina kouta epai na ye be oyo ba imposaka oyo bayelaka ye yango akumisaka na bamanaka yeleki tobetaki lisolo ya bankoko ya baindo bazalaka be bandoki bankoko ya baindo baliaka be misisa yango kimbiolongo racino bakoko bazalaki ko vivre nango ezalaki be soko bakita mata soko ba uwiri ntiru bakiri fuiri wana yango bankoko bazalaki kolia bankoko ya baindo na intelligence bazete bakoko ya baindo bazé plus na sagesse mais moto alobaka qu'un vieux africain meurt c'est toute une bibliothèque qui disparaît azelo poso pembe alobaki bongo po yebaka ntina mais na bayebaka iko tanga na élite intellectuelle bango nde babomi lisusu kozala ya baindo ezena valeur te ekoki ko revenir na biso yonso ya ntina ezalaka importé raison pour laquelle na nzambe aboti na mwasi na ye moko kuna mari ayekakawa na mwana soko ndimika ka mwana wana nde okomi soko mwana ya nzambe wana to ebito de fait qu'on dimi tata ya bato okoki pe kokoma mwana na ye ezeba point d'interrogation media ya baindo barole na yango ezeko kolisa boumbu to kokolisa pasi pa ya baindo na manaka yeleka ki mokolo ya lobi to pesa ki mwa bandakisa mibale misato kolakisa ko différencier rôle ya média epai ya ba peuple mosusu na rôle ya média epai na biso bai loposo pembe to lobaki lobi azena bisika ya salite azena makambo ezangati na zena be bonsono azena na yonso yezingeli mokili mais yango ta kolakisaka alakisaka be partie positive ya mboka na ye presse epai ya baindo bapandisango epai ya baindo bonti valeur kaka nde babrandisaka aya moto wana yibaki lipa lelo plus grave tokotika te koloba likambo oyo lelo plus grave na bandeko ya YouTube ba jeune fille bakomi kokenda kofuta ba chambre ya hôtel po basalela be mission à moitié ni et en tenue po nini be mission wana yango ko sala ba millions de vues na YouTube ezeko kumbela ye quelque chose bandeko bazena mikili ya poto pune sika bofandi bofifaka na mondele boko monaka comportement ya mondele mais la grande surprise moindo oyo azena Afrika na moindo azena Europe na moindo azena Amérique oyo azena Asie moindo wana tikali kaka moindo ya libabe manger mais baiser et boire circuit misato wana ndezeko kosala moindo ndeko moko abengi ngai na butu
eloko asepeli kaka aloba na ngai ndeko Ndombele longola bilamba po osala etumbu oyo malamu longola bilamba po bilamba eze ya mondele ntango mosusu na bajare ya badeba wana tokosalaka yango lisusu te bankoko na biso batangisi yo po opesaki ngai soko badiplome mine soko misato dwi na mikili ya poto me kokamwisa ngai te po otangi poza l'auxiliaire ya loposo pembe po sunga verbe ya loposo pembe zwa lolenge to sens nkoko na yo balobi atambolaka bolumbu nkoko wana tayaka pyramide etango tolobelaka ba pyramide ezalaki kaka bisika batiaki mpona kobomba mingi banzoto ya bafaraon bongo batemple ye bayekolisaki mokili bonzambe lelo totangaka Pythagore atangaka na Felika totangaka bafilosofe ya makasi Descartes Socrate origine na bango yango na ino philosophie yango origine nango eze Afrique moto yo ayebaki komela mai na coupe en or moto ayebaki ko travailler ivoire bino bato botangi bolandaki kiti ya Rwanzinga ko esalaki kutu déjà na ba perle ya ivoire moto wana ayebaki ko sala kiti efandelo na ivoire moto wana salaki bolumbu mais bokenda pe bo vérifier botanga histoire du textile elamba euti wapi na moto moindo na mondele nanya salaka na pideur nanya yebi ntina ya kozipa nzoto te to répéter exactement mondela komeli biso po yango ezeko ko détruire l'Afrique soko balobi journée internationale des toilettes to moni pe etando yonso ya République démocratique ya Congo journée internationale ya toilettes mais na landi ba reçu wana na landi ba élément basali wana mais c'est ridicule ekolakisa lokola na République démocratique ya Congo toziata na toilette ya malunga te interview wana eleki na TV5 bato barele yango bashono na biso mais faut bomona ba jare ya ba toilette oyo bango baluki po basalela reportage po ya ko déstabiliser kolakisa bana na bango moindo aze makak moindo aze eloko esalelo oyo boko salela ye de génération en génération tozongi na ino na bakoko ya baindo inutile na mokili bakoko ya baindo bolumbu bayebaki kosala eloko te mais soko bozwa chance ya kokoma na ino na Egypte yango bokomona mabanga ya pyramide wana ndenge bataya yango seke bato wana bazalaki na industrie ya sculpture bazalaki na industrie ya peinture mabanga ya pyramide ezalaka superposé soko tozalaki na bagrille te alors na yebi te bo imaginer moyen nini ba superposa mabanga ya pyramide peinture mokile koma na peinture ebandi na Égypte tango tolobaka Égypte ancienne Égypte ya baindo totiki Égypte soko Afrique wana na guerre ba conquête ndeto kiti esika toyeko tonga ba royaume mosusu ya sika mais lelo ezena village mobimba na Égypte à titre symbolique oyo ezebe baindo autochtone pona kolakisa ke ba arabe to métissage ye wana na ntina moko songo totangi na betelo totangi poto yeba lisolo ya kimpavita esengelaki ne songia nzila fumuku sokia muzana panda na ngola batelema na mosala oyo poto yeba lisolo existence pe etumba ya vita kanga bataille d'Ambwila 1665 esengelaki ne songia nzila fumuku sokia muzana panda na ngola batelema na etumba oyo poto yeba la reine de Saba na vrai nom na ye Makenda Nsamba esengelaki ne songia nzila fumuku sokia muzana panda na ngola batelema na bongo ba diplôme yonso tozwa kitina na ngozaki cela explique que to tanga katema ya biso raison pour laquelle bato wana yonso bato batangi mingi a force ya koluka kotanga mingi nde Afrique zindi mingi nde Afrique zindi mingi esika tokomi lelo tango
ntango mosusu na ministère soko ya EPSP yango soko pe esu bakokaki komituna chaque année tozali kobimisa ba universitaire, chaque année tozali kobimisa soko ba D6, mais au finish bazali kosala nini au service ya mboka. Biso tolekaki na IBTP lelo INBTP. Maintenant quand moi quand tozalaki na ba professeur toyebaki bautaka bipai na bipai oto bandeko mona bango ba surdu. Mais ata 1 km ya nzila lobako bamba ba pesi bai. Soko yali ko sala fo bato bauta libanda ba ya kosala. Mais soko tozongi Mao Tse-tung sali révolution culturelle. Ba chinois balia michopi. Ba chinois bazeko kabola kopo ya nguba libota mobimba. Tango zeko twa bazeko tala odwi nguba boni po esenge kokela bato nyonso po na survie na ba. Mao Tse-tung sali politique à vase clos. Oya tikali libanda inopi chinois bozonga na kati to bature mboka. Bazui retard tango babandi politique na bango. Mai koleka libanda etali bango te bango bako se contacter na maye ya bango. Mais lelo na nyakolo ba ke Chine azie na retard. Première puissance économique Chine. Na États-Unis azeko kenda ko 2 fois. To moni Macron hautaki kuna koluka masolo ya miso. Mais baindo totanga kapoto sala nini ezeko kesanisa biso na baloposo mosusu ya biso nzambe importé moindo poalia importé moindo poalata importé moindo poaloba importé lelo ndenge tokosala kamanaka boye na lingala tozeba moins de valeur esengelaki tosala ngo na lopoto esengelaki moto ya ntina oyo akolobaka lopoto. Unité de mesure, il y a intelligence et comme papier, Kassa, diplôme d'État. Et français, et c'est langue symbolise comme mayele. Mon botillon soit lingi, moi n'en ai à s'exprimer na français, pour ça l'an espoir que moi nous allons promettre. Bamboka yon se développer les lots. Soko bilangate misala ya maboko. Ba bureaucrate bazete na développement ya bamboka to bandeli koloba bamboka yonso se développer lelo na mokili ba bandaki na bilanga pe misala ya maboko nde saliete ba bureau ekelama mais ba yeba kumbi biso wana mokili ya makanisi et pusi malamo za la bureaucrate balati lolendo ya niveau de titre oko considérer moto mosusu te nzoke pa ina bango bayebi complémentarité oye zangi pa inanga yango ezali na ndeko oye zangi pa ndeko yango ezali na ndeko mosusu te pa ina biso ezali contraire et pa ina biso ezali contraire soko moto yeko bala mwana na yo alobi azali cordonnier tokoliga soko ezali tata ya kanda akobimande na ba sentir na nzoto. Mais tu es habité. Qui dit cordonnier? Moto akobelela kabambisa li papa. Tout moto akela sapatu a ses cordonniers. Te batia moindo biloko mosusu na motu o eze kolongola yo moto. Na batata yebase awa na baboti yebase awa. Mon côté ako ndima mwana na yalo tata na lingi na sala cordonnerie. Mon côté. Même menuiserie, mon côté kondima. Tata ye moka zeko ponela mwana na ye de préférence au sala scientifique kuno pona biochimie po na likolo kuno za la médecin. Ngala tala item examen de temps na mona biloko mosusu me na tuni po nini ba ibisaka bisote. Na moni agronomie ya la kanango, na moni pêche ya la kanango, na moni biloko mike mitondi. Mais na mitu ya bato commercial, péda, scientifique, littéraire, ba limiter électricité, mécanique générale, bato basuki wana.
pour misala wanande et na possibilité fandisa on a bureau. Mais bobi moto sala ka jume Weston et les lois engagea bato boni azena ba bureau boni partout dans le monde. Mais j'ai cordonnier. Baindo babungisi sonse ya kibomoto. Moindo dependaka alobaka lisusu te po aloba fo balobisa ye. Lelo toze kolia ndunda oyo renouvelaka globule rouge na nzoto ya bato. 90% ya baindo baliaka ndunda, mais mwana soko asali kaka fièvre asili makila. Mais c'est contradictoire. Ndenge baindo balelaka ndunda bana bakoki kosilaka makila te. Pe soko toko zonga ata na bambula eleki soko moto asili makila ezalaki moins grave, mais lelo comme normal. Bango moko na bopito ba yebisi bino soko mwana sali 2 jours la fièvre en tout cas attaqué déjà kisi ya makila. Engrais chimique. Engrais chimique. Mais soko mondela kolona na engrais chimique pour mabele na ye eze mabele kauka. Faut traiter mabele a traiter na milona pour epesa ta moi eloko. Mais biswa wa mabele naturel obwaka graine ya nguba likolo ya mir soko dwikaka graine ya mabele mususu ekoboto. Nzila bato bakoleka soke sali poso mobimba bato batamboli yango te oyo kuti makasa soko matiti etondi. Mais bato baloni non grèche. Pour nini vie facile, vie rapide. Mondele ndalo baki. Ba projet ze ko kotao. Ba komi ko lakisa bato lolenge ya kolona. Mais que bato ya mayele ya mboka na biso. Contre expertise ko keza la tete lobaki yango na manaka eleki. Soko contre expertise ali. Soko statistique ali. Tokolikia mboka oyo tokomeka moke kotia un pas en avant. Statistique pour nini. Tolandaka epai ya bango baloposo pembe basé koyeba pourcentage ya mibange na bango, basé koyeba pourcentage ya bilenge na bango, basé koyeba pourcentage ya bana ndenge basé ko botama. Et bien sûr basé koyeba pourcentage ya mortalité. Soko nkufa eleki mingi yango ko ekolingisa bakolisa ba recherche sur le plan scientifique pour bayeba nini zeko boma bango mingi. Bayoyo ba vivaka soko à 70% en artificiel. Basé ko poussa mibu ya bomo ikoleka biso bato toze à 99% en naturel. Pour nini? Est-ce que ba médecin na biso esi ba fanda batu na vaccin répété bayaka nango na felika. Ezalaka po ya bola mona biso po tokolikia na manaka tozalaki nango na bandeko ya baindo totelema tolobaki yango mondele wana tango wakati yo maboko atindi yo kenda kozwa kauchu soko kokisi telo lenga tindaki akati maboko ya mwana na yo, akati maboko ya mwana na yo lobi lisusu soko kokisi te akokata lisusu maboko ya mwana na yo. Loposo pembe wana atumba ya kimpa vita elenge ya mwasi ya mibu tukumi bale na mibale 22 ans na mwana na ye na mokongo ayoki ye mawate ya kimpa vita bomaka nani ayibaka eloko ya nani. Mondele wana incendia bamboka na eleko ya fumuki mbango na 1921 7000 familles, plus de bolimbisi 37000 familles na déportation. Ablongoli banga djuba mosusu abwaki soko na beni ya djuba to na Congo Central akabola lelo to mosusu to kakutu na tina te to lo bangana zena luvila oyo po yebi na yote o utaki na Équateur meto mosusu oze moto ya Congo Central. Pour fumu kimbango asalaka nini na motif de sa condamnation il a interprété la Bible de sa façon. Mais lelo ba témoin de Jéhovah ba interpréter la Bible na lolenge na bango. Bato soko ya prophète Konde ba interprétaka na lolenge na bango basé ko kangana. Motif nini fumu kimbango asalaka po na mabota ebele ndengo wana banyokwa.
mondele wana zeko boma bayindo ayoki pashite ayoki mawate lelo ndako yoka mawasaleli ekole pona bolamu na yo lelo ndako yoka mawana yo asali vaccin po ya bolamu na yo teme ese ba point d'interrogation ese ba point d'interrogation conscience tozonga na bofumu kimbango na bofumu kimbango mokonzi akoyeba aze mokonzi po bakonza mibali nesongi nzila bakolobaka yango oze mokambi ya etonga me mokolo moko mondimi na ya etonga azwi ndoto ya ntina oyo yo responsable na yo zwi te okoboya ndoto wana tokoconsidera epo nini nzamba asali kaka na yo te motu akei kosala pa ya mondimi na yo te po alakisa yo complémentarité ye moko nzamba aze ndambo na kati ya kosangana akokai kosala pe moto bolandaka ngo soko na biblia botangaka créons l'homme à notre image alobi te je crée l'homme à mon image alobi créons c'est que bazalaki collège po nini batravaillaki en collège botanga nsiku mense mono wanza botanga nsiku mense mono wanza malgré moi ba confusion batia bino na motu na mbisi akeli mbisi mwasi na mobali na ntaba mwasi na mobali na lion mwasi na mobali ata na babalene na bareke mwasi na mobali mais curieusement na moto nzamba bosani asali na yeno mobali asituki il n'est pas bon que l'homme soit seul na pandi aye afonde mwasi yango ta mosusu pe ba ndeko mu Yesu ba respectaka penza basité pour ba mona ka ba être vrai te mais ce que tozé na statistique est-ce que conscience na biso ngana lobaka pona bokola mingi ba imbwa na ngai ayebi ngai mokolo na ye mais soko na pesi ye bilia imbwa wana tia kaka zolo mais ingeta lukia sosola mokolo moko na koki kolemba ye na lingi na so de barase na koki kotia ingenge na bilia te alukia sosola roloma motoyo asovir nga bilia ya malamu même moindo molimo ya bososole ya lakate lelo ebola esalira jawa epai na bango baze kobimisa ba documentaire bango nde bakela virus ya ebola totia ba preuve na ba élément mosusu mais curieusement eloko yango virus e bango basali bakokaki pe kopesa yango virus e champignon virus e nini mais bati yango virus ebola eze kobima lokola kombo yango bankoko na biso nde basala on dirait virus yango eze d'origine africaine te bango nde basali vers les années 89 90 ou bino bolobaka 90 ba pasteur bazé côté ya sida eze tumbu ya nzambe sida eze tumbu ya nzambe mais Laurent lui a confondu bino na parlement belge azé ko ebisa bandeko na ye bokotisa sida na Afrique na vaccin ya polio mais tango tolandaka media te malamu bati ya mikongo ya basi bibelo eze kobina malamu bati ya théâtre film nigérien mokolo mobimba et raison pour laquelle ba émission ya conscience boye bato bako s'intéresser na ngote mabe koma malamu mabe makambo zalaka soni bisika to utilelo ya kashu soni te facilement moto aze kotanga na miso ya bato ndenga sakanela basi bolumbu ya basi ya mona yango ye wana ze grand prêtre avio ko sakana na ete ye na ba chéri ko sakana na ete anti valeur et comme valeur moto a se réserver babita la gembe oyo yuma abanga kama makambo ba chéri ba dirigeant na biso facilement bakendaka kobina mindule ministère na yeze ko zinda balbum yonse ko bima ba kombo na ye
concert yonso malamu akenda ko kabela ba musicien ba 15 000 ba 50 000 dollars ko sombela bango mapango mais na ministère na ye ba zena retard ya salaire bwana zeba exclusivité ya Felika te fumu kimbango azongaki to yaki po ya kozongisa moindo moto yango fumu kimbango asekwisaki bibembe polo bana baindo bozalaki akokufa bosekwa fumu kimbango amonisi bakufi miso polo bana baindo bomona kate bomona fumu kimbango atelemisi bakoka polo bana bango alo bana biso baindo botelema kate botelema pe botama. Est-ce que koya kozala ya fumu kimbango elobelaka biso quelque chose te lokola pe bandeko ya église kimbangiste bango pe lisusu soko baka catholique kimbangiste toloba mais beaucoup na pe trinité ba ye lisusu ko zindisa baindo na ko dévier mission oyo fumu kimbangu asalela mibutuku misato na boloko bato bako kufa ba morne lelo komi mwasi soka ke ko bota mobali fatikala mabolongo na se banda talaki nzambe na bango azaka na likolo na mapata moto ke ko pesa bomoi eyebani te akozonga to akozonga te poko bota ekomi to ebite extra soko moto aboti malamo en tout cas faut okenda ko pesa témoignage en église et lelo 75% ya basi ko bota na bango césarienne mais to tuni bankoko yo élite intellectuelle ezeko chola bakoko wana bazalaka bolumbu mais basi babotaka na césarienne te babengaka ba mama wana ba sage femme. Est-ce que réellement bazalaki kaka ba sage babotisaka na sagesse te wana po mondela lo azwaka intelligence abombi amemi epai na ye sagesse atikeli yo baindo po babotisaka na sagesse te. D'abord on cause à la sagesse so cause intelligente et c'est impossible mon toi est intelligent à la sage bankoko wana rien que na respiration ya maman aibi que moi na oya c'est na position ya mabe na libo rien que na respiration moi si ya zemi azeko lia rien que na bilia ezeko faciliter accouchement na voix basse accueil mais la majorité biso zena na libota ba mama kulutu bayoka kaka mwana leli ngien ye moko miboti saka et ezena ngo extrate ezena bamboka e bele salaka ndenge wana mokili ya mondele nde ye kokuma mwasi miboti sakati mwana motolo boki mwana leli antibiotique était là comme mwasi deka bandizemi kisi ya makilambu mayoko chaque jour était ko sala 9 mois bilier liboso ya mwana ezaki mai bango bayele lo basali mobeko mwana soko botami pendant 6 mois ko kiamela mai te mais babomi cerveau na ye. Est-ce que biso tozena ba médecin te botangaki etero ya mondele po bozala auxiliaire na ye po défendre mabele na binote na kiboindo nde boko eba ko défendre mais po nini botunite na yo médecin tango yo botamaka ba melisaka yo mai bilier ya liboso ekumba ko oxygène te na cerveau ezalaki mai. Bo souffrir to kamwana po ya mokolo mwalelo etando zengonga mingi ya kolobana bino ezekasi bandeko bazena sima ya mataratala bazeko tia biso pression tolobaka yango soko ezeba émission oyo kolobelaka impuissance sexuelle wana banda 22h ti 4h du matin média ya bango soko be émission ya tina kala te to bandi kala te photo silisa mais bo simba na mayelo poso pembe akumbi na mayelo poso pembe akumbi ata 2% te zepo na bolamu ya baini ata 2% te ete biloko ya kolia meme bakisi tokoya na bino tokobeta masolo ya mino lo poso pembe kotindela kabiso ebikisi yo na bokono mosusu etiki yo na bokono mosusu osalaki traitement ya malaria otikali moto estomac contre expertise c'était biloko bato bazé kolia
bana bazeko se développer makasi pembango na libumu po ezwe ba engrais chimique soso ya kizengi ya ferme na mokola bwaki maki mine azeko ebate keze maki ya zeko kanza zeko sala zongo nzoka maki ezeko bima metala monene soso ya une semaine bana na libumu ya ba mama ba komi ko se développer mbango ko bima na voix basse komi pasi fo bakata biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani poso ezeko ya na manaka isusu matondo